Bonjour la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bon déjeuner dès ce matin, bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner. Shalom, shalom, shalom. Naba homme de Dieu, boboto, bon déco, na katia mabota na bino. Kimia et Salara bien, bandeko nangai. Lelo ezali vendredi. Topesi vraiment salam alaikum, na bandeko na biso ba musulman. Lelo izaka prière pour na bango. Et puis tolobi vraiment matondo na bandeko na biso ya kimbangiste. Et puis bonjour, bonjour, na toute tendance confondue. Topesi pe particulièrement bambote ebele na ba témoin de Jéhovah, néo apostolique. Armée d'Issali. Alors vraiment bandeko nyonso obolingaka la danoise, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, la moussa conscience na yo bandeko nanga batala la danoise pambate moi kopati et ça va bien, moi une tasse de thé, vraiment tasse de thé et zangate, et puis moi maï ebele et ça va bien, l'eau c'est la vie, voilà. Donc, bandeko nanga na mode Adidas, to kezo ba Adidas nyonso to bombaka, to latakala, to zongela zongelango, c'est juste pour nous soutenir notre frère Hervé Gola. En tout cas, bonne chance, musique qui est liboso, ezali art na biso. Ndenge toza na kati ya Congo, toza na ba tribu ebele, toza na ba tribu tete la baemba kitoko, to sepela na banzembo na bango, toza na tribu luba, bango pe kitoko makasi, mutuashi tokepa ba mongo, vraiment ezaka kitoko makasi, tokepe pa ba manyanga kuna, danse penza, ndara pe abetaka tokepe pa ba ntandu kuna, donc toza na ba différentes tribus o esalaka ki banzembo na biso pe zala ndenge moko ndenge mo pe na ba musicien na biso, en tout cas ba triple arena to moni yango pa fali popa to sepeli makasi bato ba consomaki yango ba oyo balinga musique ba o ba kendaka vraiment siko tozo consommer Adidas Arena et au sala kitoko makasi yango na kaka vraiment to soutenir ndeko na biso, ça n'a rien à voir na pib Adidas, mais ezakaka pona ko soutenir ndeko na biso. Mais toutefois bozo e bape to lata punda pona notre violeur JB Piana to lata punda ape ayaka na biso nango, en tout cas mutunyo surtout alataka polo ya punda. Donc ezala na oka bongo biso to mima ngonde ngwana. Lelo soki to na tongo ya lelo bandeko nanga na ye kaka juste tongo mbangu na la musa conscience muke na kati ya communauté na biso. Alors parce que batu musu bazaka soki biso bala danoise to ye ko finga toza na droit ko finga te, oza mama, oza na bana, oza na boye, oza na droit na ngote, comme si batu mususu baza na droit ya kofinga ndenge balingi, batu musu baza na droit wana te. Alors bozaka injuste te, ezalaka kitoko te. Eloko nini ndalo ba parla, to moni ndeko na biso wagola, bandeko na ngai to na kitsa mwa caméra muke. Voilà boye. To moni ndeko wana wagola ndenge bakangaki ye. Bandeko na nga kokanga ya ye eza injuste te. Bandeko botika makambo oyo eza injuste te. Elle avait mérité ça. Au lieu kutu kokanga na ye ete yata moko, ete yata batu mibale, na yebite so na kati ya mitema na bino, ete bino me libanda na bino bolakisa makambo mosusu. Alors Congolais lingaka ba je wana mingi kati na ye akoki opesi conseil emso lobeli likambo ba vérité mobo andimi na ye, mais devant yo ali ko lakisa yango teke oui mutu apesi nga conseil a bien ou bien boy non akoya ko tutam so afingi yo alukelo ba problème pona nini olobi vérité moko ya bien. Bande ko mwana mwasi wana ko modèle abandeki ko finga batu soki ata ba mutu yango asalaki problème ndenge nga na so na tomboki na siliki na finga ka bazoba ndeka na yebisaki bino moto nyonso nga na swana na ye na finga ye azaka zoba so na tomboki na bandi ko finga bazoba oui na vanda ka na tali na bi oui naza na droit ko finga moto yo parce que amemeli nga boye aye ko bimela ngai boye nga na yebi ete banda nga na vandi ti na boti bana
na mobali nanga na yebi ete aye ko bima tata mwasi ata bino moko azo pe ko betela ngo sete o salani o fingi ye mama na ye pona bino boyeba eske ya solo soki penga bazalaki mama moko tata moko cousine na wifi ambala moko akimi ozo comprendre na sens wa moi ozo na raison ni penga o chuka mutu wana pona longwa musika na yo o chuka ndeko mwasi wana o bimisele ba vérité na ye pona longwa musika na yo. Vous comprenez? Mais mutu yo par exemple si la bisalu na yebi ete ngala danoise na mona si la te koyeba ye na yebi na théâtre nga na yeba si la kala ata lelo bato bozo silika bazo banani abimisi yango ki abima na madilu me ngai ti nazokola na yebi ke si la bima na madilu kala wana una ye na ye poto te et puis bando zape problème te ezaki vi na ye ezali nango normal mona mo boya moke abima na tata mokolo eza normal ce pas balaki ezaka nango problème te libala eza na âge te ezalaka na âge te kaka na bakongole mutu bolinga kolanda mutu abali mokolo mutu abali mwana moke non parce que date ya kokufa ya mutu eyebana te okokufa 20 donc mobali kutu akoza mokolo no 25 ans mais yo mwasi okufi avant ye yo oza na 25 ans lelo mobali aza na 50 ans ntango yo komi na 35 ans mobali akomi na 60 ans soki 60 ans iyo okufi yamso na kushima okufi mobali atikali ekipaka te eza libala eza na âge te ni na bible bakoma âge te ke mutu abala bo nayebi sila te par exemple nayebi belle vie te nayebi modéro te topesaka ba exemple nayebi siatula te boye na vie nayebi boye siatula kuna mona ye quand même na mona siatula sila tina kishasa na tikali komona sila te mais ba mama bombengo wana nyoso bali pati kutu mwana quartier na biso ya Denise bali pati wana donc tozaki na bango tokola na bango na yebi li pati très bien na yebi pe un peu vie privée na yebi nde tokolaki mais bosi bomonanga na ye ana bandi ko finga li pati ou bien na ye ana bandi ko bimisa ke li pati azaki boy li pati boy pourquoi Denise kombo na ye non mais moi na moi suis na woti prison au lieu été ya ba chronique ti ebele te ya bango boye boyambi ye bo bandi ko sepela est-ce que ndenge bo moneli ye bino moko na miso moi suis na a perdre ba kilo te est-ce que moi na moi suis na ka denga kotela ki prison denga bimeli moi na moi so bolandi be azaki na souci te bana na ye bazaki na souci te bande ko na ye ti avant bima nana bima te nanya ngwa lekaki aloba metanga bimi bande ko ne bakomi ko sa be mission bande ko na ngai bien sûr to koninga pete atika na nisika passé mais ai azwa leçon ko vanda ibilo bo na une semaine na prison ezamukie 2 jours na garde à vie 4 jours na prison ya makala bo mona ngweza muke eza eda dossier na yo koti ke okota prison makala prison centrale bo mona ngweza normal ndenge bozo sepela est-ce que ti bo sepela bongo bo mona teke bozo kitisa nini théâtre na bino mutu akomisa côté na bino wana bo kitisa ngo epesa ke boza batu mo ya kofinga boza éducation théâtre na bino epesa ka moral te théâtre na bino eza na sang donc bo mo teke batu ebele ba bino le un peu bosa li kamande ngwana bo kanisa pe théâtre sila mutu moko te alobaki ngai la danoise na changer maloba na te ngana alobaki nga bakatela e inane avant da kuna na prison wana inane na singelaki pona kofinga ninga bande kofinga comme si otia au vivre na mutu wana comme si mutu wana asalaki o mabe personnellement nga so mutu asali nga mabe personnellement oui je peux t'insulter oui mais ceux qui ont salingé l'autre côté parce que aux osala musala na yo telanga ndesko no bima sko no ke musala na nga
ale mutu mo boya aya ko finga ngai pona déstabiliser ngana koma na musala koma ko kanisa bandi ko ezaka facile te ngana musala ngai ngona simba ka mbeli ya musula sabo okoya ko kata ba misapi pamba kitoko te bino bato bo beta maboko wana bozo komisie lokola soki ndeni boye besimbi nango te bino bokanzi nde bo sotise bo komeme na niveau manike de manike abima lelo pe bo continuer fête lobi pe bo continuer fête mikolo nyonso totala bino eza kitoko te bandeko na nga partager like ete ya kande batu ntango bakotaka mutu na prison elingaka ntango mutu wana akobima ateyama me oyo ya prison ya Congo mutu abimi bokomi bokomisa ye na bato bayebaki ete bolingi bomatisa ye niveau mo boye niveau oyo ebongaki amata te mpona kokumisa donc na star oyo dolo bato benga boka moi bastar bato quand même na YouTube batiaka moi un plus na sens éducation te mais o baso bango bakoti so batie ba vidéo na bango etalamaka bango so bake kuna balati bake koyamba ye quel buzoba même kaka bino bato wana bolia mbongo ya belle vie est-ce que boza si makambo na bino ke liboso eza kitoko ata mokie ete bandeko nanga meme babino babakuk bosa l'effort bozala teke oto a mitema minene po boa mitema minene te boa bato bokangisa mpe bato akote ya belle vie oyo bazofinga ti lelo mpona courant wana ekatana tala belle vie asali filme moko avocat bandeko bokonsome filme wana botala yango bandeko j'ai pris mon temps natali yango nakomi na 4e partie na oki 5e partie j'ai aimé ezobimisa babiloko ebele ya vie oza ke il y a un problème mobile ino akufi tu vas t'en sortir na film wana aussi si classe attaque avocat tu vas t'en sortir bana basi oyo bazalaka ke mobali azotanga atika na epole ye azotanga droit lobi okozwa mosala tu vas t'en sortir là-bas. Okomona ke bamibali ya bongo bosunga bango te. Asisi classe aza chômeur azolela yo. Aletango aussi saka classe boy akimi akeluka mwasa bite mwasa na leki munene. Funa ngana zo mwasa nzoto mike. Bandeko. Tu vas ozota la film ozomona ke non eza ba réalité à vie o eza ke ekoko koma okufeli mobali avocat ya mobali na yo bandi ko linga yo. Il faut yeba pourquoi parce que ayeba ki vie ya mobali na yo nyonso ayeba ki ba bien biloko ebele ba mibali na biso bazaka zo sala azo yebisa yo te. Tu vois? Azo yebisa te mais azo yebisa avocat ke nazala ba bien moko na soba banda ko moboy na maluku kuna mwasi na nga yeba ngo katango na kokufa ou bien so nazate bana nanga bazwa na lingi te pour le moment. Mais quand l'avocat commis comme mobali na yo oyebi ki ko jongle biloko ebele mobali na yo na film wana tu vas te retrouver. Alors siko pona kanda pona ko bokeseni na bino ale bino siko babaku bokende ko consommer en côté boko zanga biloko ebele alors que zelo mo ya bien ezelo mo ya kitoko oyo ko sunga communauté boyeba kozala pressé te tango kufeli mobali ko bala avocat wana te lingana ba bien nyonso ezala bien ata presque 2 ans 3 ans bo récupérer ba bien na bino biloko na bino nyonso tout nde par après. Parce qu'avocat na yako wela ko bala yo no beta moi lisolo film ngo allez et comme ils bien commun ayako zo biloko bana na osko ba uti poto batanga ka bien ba ya boy ba ko kuta mama na ba makam bien ba libala mo boy ezana verbe te. Alors bande ko ngai eloko esali ngai pasi mutu abimaki prison ko yamba ye boko ko yamba ye bo vandi bo bandi ko pesa ba leçon morale. En tout cas, makambo ndenge leki wagola otika ki bana na kati ya ndaku bana ya wagola baza troublé. So bazala na mobile aza troublé. Bino bo sepe na metanga zonge na ndaku boyebi makambo na kenda okuta na ndaku na ye makambo ya kuta ki bana na ye. Okozo ngapela ndaku bokuti bana nyoso ba bima bakoma ba shege ka na espace une semaine okuti bana na ndaku bazate ba bima bakoma bakuluna. Parce que mama zawana te. Bande ko eza pasi soso denga zawana kaka aboti bana na ye
tolo baka ba seconde ou bien 3 jours soso azate bana na batelenganye sili babandi koluka ke bakende gauche bakende droite ndenge bana ya gola bakomaki mais bakongole baomona ngo normal bosaleli yango fête bobandi komwa ndeti la danoise okokanisaki nini abibi tala balangage déplacé eza na sens te moto azofinga ndenge wana éducation eza lisu te na kati ya communauté morale eza lisu te bandeko na nga après mboka ya bongo bozolinga bato baye na poto batika poto bakende kobundela mboka ya modèle wana mutu azali na poto afai na ye bien na kimia nyonso tu okosala même mission combien non nayoka na nga pe te eza nango te ba chaîne moko boye ba YouTube moko boye ba bendele to kota kuna bato bafingaka ezalaka te bato basalaka ba théâtre awa donc kutu eza musala moko eza noble o bakota kuna mingi ba riche théâtre eza musala ba noble ti lelo famille royale bakotaka ba théâtre bakota kutu mingi film te mais tala ne bo bebisa ngo na mboka na biso ekomi musala mobo ya bazoba ya basenzi mutu mobo atangi na yete ake na ye kaka abandi théâtre abandi osala kwa kizengi akomi osala kwa PD akomi kosala boy tande bo bebisa culture na bino moko olibo ke nango liboso boyoka ba Nigeria ba Nigérien place ba ofinga ba star na bango ya théâtre boyoka ba Ivoirien bolanda ta ba exemple a pays musute quand en face de bino Congo Brazzaville bon moi place ba ofinga bango be ba na théâtre kuna bon moi place ba finga ba star na bango ba ta théâtre pourquoi beaucoup ko copier bolamu ya baninga musute bo copier ka biloko mabe ba congolais ba ya Brazzaville ba fingi biso bino be boye ko finga boye boko tamba kam na biso te mais bo copier ka makambu ya bien na bango te bo copier ka buzoba nde bo copier mais bolamu ezate boza wana ka pembe nangola bon la place ba finga ba musicien na bango ba Namibie eza wana boke même na nini na Maroc théâtre basaka théâtre beta théâtre marocain oromona ngo kobima surtout ba Algérien basala ba théâtre belé bon la place ba finga ba star na bango ya théâtre bande ko eza kito beaucoup avancé ndeni tozaka ko kita ale mutande wana bimi prison bozo beta maboko bozo ya koloba na bato ba opesa e conseil. Est-ce que bino momona ki biso to écran ngana écran bani ko finga mona mwasi wana na bani ko finga tala ye kuna za boye tala linu tala misu tala boye momona place ngana fingi mais nazo ko la musande conscience que beaucoup bo appuyer yete bo solo la na ye bato bolingi ye doser tala biso quand même to lobaka to kende nango boye ya mema ki rona haine azo sala moneti haine bazo baki eza musala bande ko ne balobi ya gola tangela musala wana bongo éthique ya musala wana ezate ba yebiso ke na musala na yo mto tangela ngo okende so pe ba Afrique du Sud ba yebiso ke ba finga kandengwana na musala wana ya kosimba lisango musala biloba loba ba yebise ke ba finga ka bongo no bande ko na ngai bo doser likambo oyo ba total ba théâtre sila total ba théâtre belle vie total ya dinana total soki ya banani bato nyoso yo pe mama Teresia sala pesa biso ba théâtre bien parce que to ko pe ko kasko posa to ba notala ata bino et ça la bien pesa biso pe yo sujet théâtre na yo groupe nango kombo nango nini le kana na ba Shrine groupe nanga kombo nango boy chaîne nanga yango yo bo consommer na BBC eloko te ovani kaka boy yo ya kaka kofinga memo pesi kate Teresa telo komi ko banga kotambola ko banga bozo batenda nya ko enlever yo bino bokanza ta mwana mwasi wana nenga bimi wana bino bozo suko aggraver yo kati da Congo ne ba enlever ba ko pe ko enlever it akena e zéro ole bo batela déjà ba laxi bino ke ba ko kanga mutu une semaine na kofinga sikoyo bino wana kaka te angapo na nga o changer ngana ozela ba émission sala afinga belle ville lisusu afinga na otala total soka zapi na mwasi tembe afinga mani ke mwasi tembe boyoka kaiso na munoko na bimisa komba sindi
Loba bando tia kombo mususu abimisa bandenge bandako finga belle vie kandi na kombo na ye soka zape na mwasi atembe tozela ye afinga soka okoka bino bosaka na makale botuna mamnike ayebs alobango manika sa kutuka ka 3 jours soki 2 jours apamba mais là pas abi ese sikate kisi njoka sala soki combien de jours ala pa bon mtasali une semaine bandi kwa ko lapa wana bilobela mwanza bo sala ko lapa aya acha caméra afinga siko belle ville sous en face sarato la ye wana tango akota ka prison tang bomona afinga sous fali bande ko botika akoma mbala moko kumisa faliti abaluka ka mbala moko Puis bosaka na prison makala bosaka na détention yo ya place à solo d'abord place bachaki avant que makala solo toilette ka wana kosuba ka wana bande ko nga yemo kuta lobi so wuti prison faut ça be examen santé poni alobi yango parce que wuti sika intoxication à solo kosuba wana kosumba wana ma ya bola olala ka yomoko oza na famille oza na bana na kola d'influence abat surtout ba chronique mama ya potote baza libre comme de l'air biso toza libre je peux même insulter comme je veux na ko finga belle ce qui belle na ko finga si la ndenge na lingi to kanganga ozate mais yote kolanda biso te biso to na kacha poto to na balwa mususu OK bon attendez à salut na bino nyoso bofingaka botika na bino surtout soza na Congo tika lolendo yaya chance otokolo batam sous chance ya zwa bimi après une semaine tem sou yoko bimi après 1 mois prison et tika la prison vraiment bon vendredi s'il vous plaît week-end on a mon week-end mbangu makasi mais to sepelaka pona lobby samedi na dimanche tozwa repos et ça ira bien en tout cas botika na malam to sololi wana maman la bino la danoise na mode kaka Adidas, voilà, consommez Ferrigola. Bye bye.